mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali. Édition spéciale. Oyo Tokolobe Labino. Pour Nabiso ba fasciste. Biso ba patriote. Biso Oyo. Tolinga Kamboka Nabiso. Tozali Namawa. Nayebi ke banguna bandoki ya Congo eloko nyoso tu oyo ekosala bana mboka pasi oyo ekosambusa président de la République oyo ekosambusa bato ya IDPS oyo ekosambusa baluba basepelaka na yango bakendaka ti ko créer ba fausse information ba fake news okomona ekopanzana de façon virale mais vérité yaka na sima. Boyebi combien de fois na kanga bato le kuta na kati ya 5 minutes avec César Ngadi. Lelo tozali na esengote boyebi ti lelo biso na Kisasa na ba province mususu tozali malamu. Mais bandeko na biso ya est parce que bato mususu ba kansa so ba bi guerre ya est, guerre za na est ezali Congo te, ezali Congo. Bomonaki mama na biso premier ministre Judith Suminwa Tuluka, première visite na yo abimaki a pensaki na batu ya est. Soki ba papa baza na pasi me boye ba ke ba mama baza su na pasi koleka. Boye bito la mukaki na sango ya biente weekend oyo. Boye bi ke ville ya Kanya ba Yonga est tombé na maboko ya banguna. Oyo bazali ko benga M23 mais M23 wana ezali maquillé par ba Rwandais donc ba Rwandais mutu bazali na sima ya M23 bazali ko bomba na sima na bango na but boyebi e yebani na mokili mobimba ke ba Rwandais bakotika ka jamais na bango moko cop ya côté ya est parce que ba vivaka na minéré wana Rwanda ti ekomi ndenge wana ezali na ba minéré ya Congo et pesi biso mawana passe na motema à chaque fois soki bazui localité moko bien ville moko eza ko pesa biso pasi donc pour bato belé balobaka César Ngadi boye mais non tozali na sima président de la République tozali awa kaka pona kopesa ba information ya mabete mais soki ezali information toko pesa yango pour bana mboka bayeba na ko profiter na kati ya émission oyo ya lelo na information oyo ya ville ya Kanya ba Yonga oyo ekwei na maboko ya M23 ya banguna oyo balingi ko lâcher prise te mais boyeba ke na ebsaka bino à maintes reprises que guerre oyo ce qui to raté ko silisa ngona Félix Antoine Tshisekedi et ko silaka jamais. Parce que boyebi niveau auto komina yango na niveau ya diplomatie ya monde entier bakoma kondima ke Rwanda mutu eza fautif Rwanda mutu ezali ko attaquer biso liboso ebandaki kolobama jamais parce que Rwanda ebandaki ko kabola ba minéré oyo eyibaka pa na biso na ba européen na ba américain mais lelo vérité ebimi lelo makambo au président de la République a sali pour la guerre à Rwanda, il faut le reconnaître. Nanu président moko asala yango te. Nazali ko profiter na yebisi bino ke na reprofiter na kati ya émission pour na pesa message
boyebi bato balandaka 5 minutes avec César Ngadi depuis longtemps bayebi ke na bandaki kolekisa jeune moko azali commando oya solo babenga penza commando ya solo azalaki na équipe ya Mamadou Ndala boyebi Mamadou Ndala azali colonel azopesa ba ordre mais bato babanda obunda vraiment sur terrain bazali bato ba subalterne. Donc moi na mobile boyebi na tchaba message na tchama kambebele première fois na tchaba bia César Ngadi kutu keba ale mususu a en danger parce que yé tangu Mamadou Ndala kufi ba bomiye yé ba kangaki yé na ba groupe ne mususu na régime ya Kabila yé azawana ayebi este lokola nyo soto eza na loboko na ye ngana yebaki kutu yé mutu a contacté ngai te ezali mutu moko abando konsala ba commerce na este kuna ayebi parce que yaza mwana njili commando na bisi bino azati lelo na boloko aza mwana njili azali mwana IDPS tongo azali sima président na biso azalaki déjà na IDPS banda papa Etienne Tshisekedi ba mastane bazalaki na bango ba sopa boule bakenda na M23 yé kutu baebi donc yaza grand guerrier do babonde la kake na M23 lobaki jamais akoki ko trahir président de la République Fachi Beton akoki ko trahir jamais papa Tshisekedi akoki ko trahir jamais UDPS donc azalaka lelo ça fait je pense 5 ans ezali ko kende na bandaki ko senga parce que yé banda na yeba ebisaki ngai na mutu mo banda osala ba commerce kuna alandaki mission alobinga na kolukela yo muto yokoki kosololaka na ye tangu na solo na ye na tuni pe bato bazalaki kote kono babi en tout cas petit na wana 2 fois te donc niamane tumba donc ye moko bolanda ba audio na ye ndenge alobaka alobi bato nyonso tu bazakuna ba généraux na banani makambu tu oya yebisaka nga esalemaka ata yebisinga lelo atika apenga te alobaka discours moko alobaka viena kotika yo te makambu tu ayebisaka nga esalemaka. Et puis na tiela rabino ba audio boyoka parce que ti le longa na kamwaka pourquoi asengaka donc asengi mbongote asengi gradité alobaka ba bimise soki ba pesa soki régiment soki bataillon moko alobi akosilisa M23 na parce que yebi bango et puis bato musu bazakuna ba pesa ka information mais ngai na pesaka information na 5 minutes pour ba konji ya ba militaire ba landa président de la République alanda na yebite mutu mususu mona tozo saboter boy yé mutu aza na maboko na victoire parce que na yebisi bino abunda na Mamadou Ndala yé mutu azalaki na kati ya masolo donc menek de troupes ya Mamadou Ndala ba mona ki est donc toza na chance ti le la zalaka en vie donc asenga kaka keloko moko ba bimisa ye na boloko ba pesa ye kaka ba militaire a lobby vie une semaine za musika na yebi bato ane puis na yebi este awa na yebi yango parce que nga na umela awa alobi ngai na koki jamais ko trahir Félix Antoine Tshisekedi donc ye ayebi saranga makambo bien avant makambo to ayebi singa te salmi sikote ekosalema nazo la kisabino bolanda audio o atindelinga tango donc Kanyaba yonga ekoi abenga lobi vie omoni makambo na yebisaka yo boyina boy donc alembaka te et puis a changera discours te abetaka discours abetelanga banda kala yango kaka betaka bolanda audio oyo asaleli ngai weekend oyo yango na baki en tout cas nakoki kobomba ngo te il faut na partager ngo na bino mukili mobimba eyoka donc restez connectés sur Équilibre Original on revient tout de suite. Bonjour, vieux César. Vieux Kanyabayonga tombé vraiment vieux. Tozola la boendenge nini biso oza pouvoir na biso tozo pe mon pépite. Kanyabayonga lisusu tombé vieux. Ata moko. Siko ndenge Kanyabayonga tombé bo. Kozwa mboka wana ezaka pasi. Ngande na bundi na bamboka wana de 2006. 2014 na bundaka na mboka wana na ABS te wana bopesanga opération wana bopesanga opération na sala makambo nyonso eza nini vie eza nini bozola la boye vie ata yo moko
Vieux César, vieux Nangai, tout ça les logos moronga na kende opération. Mais puis ngana banda kolobela yo bitumba oyo eza na bato ba na poa wana. Ba misusu baza na poa bitumba wana te. Biso to opéra na ba terrain wana ba généraux bazalaki te. To beta ba terrain wana sans même ba généraux, sans même banani. Bitumba wana émérité te na ba chiko, émérité te na ba kabundi wana baza wana. Ba généraux tout baza wana ce sont des traîtres si ba limbongo Kagame. Chaque fois tozo loba président alobi ki a négocier na bango te. Besko poto beta bango tozo zela nini kanya bayonga tombe lelo lobi okuna bako koma na Butembo. Soki déjà Butembo tombe babunya koto pe ekozala tombe. Kisangani ekozala kutu tombe susu. Bazo zelande bakisanganye kwe ya babutembo kwe ya ndeto sa l'opération ngonga yango yoto welisa ennemi aza makasi te nga na lobela ko chaque fois ennemi aza makasi te kobeta ennemi wana eza simple G wana eza ba théâtre bazo sala na ba généraux balie ba millions de dollars babiso ba oto wana posa mboka to wana posa dollar te toza te na posa ke fatia pesa biso mbongo poto bundela ye ou bien nani te souci eza kaka ke opération ya kaka na maboko awa boy na maboko boyoka sango ndenge Rwanda bakokunda bibembe o bazosala wana eza ba désart ba désordre eza ba théâtre eza ba vanti Vieux César ngai eza nde mpo nazaka na mutu mosusu te ke oyo ngai nakoki kobenga ye solo la makambo opération oyo nga na bengaka nde yo parce que nayebi depuis na banda kosola na yo na nini émission na biso wana na bosani mwa kombo nango muke tout le monde est d'accord ke ngai nakende kosilisa opération wana yango tozolanda ba 3 ans ennemi azokipe kaka mabele na biso mais biso baoyo tozawa toyebi nini tokoki kosala po to récupérer mboka na biso na maboko ya rebelle basoda baza te basoda esprit baza te mpe mokonzi akokotisa soda esprit aza te soda abundaka ntango mokonzi nde aza mire soki mokonzi aza mire te soda kobunda te vie tobeta nanu bato oyo tobeta bato oyo tobeta bango bakoya ti bakozwa este o mobimba batiki Goma bakomi koya deja Butembo po bacercle Goma wana ekozala facile te ko récupérer mboka wana soki bazwi yango deja ngonga yango oyo soki kaka bazwi Goma bazwi ba Butembo wana ndenge bazo progresser deja vers Lubero toko négocier na bango po tozwa mboka wana o bazoloba ke toko négocier te toko négocier biso nde tokoyoka soni po parti na biso nde eza na pouvoir towelisa tobeta ennemi azala mosika po ke to éviter makambo ya banégociation eloko bango baoluka ezaka négociation rwandais akota na armée congolaise bacorneille nanga wana baza makasi te pere meka nanu koloba likambo oyo s'il vous plaît Vieux César s'il vous plaît nga nazolela nde mpo na mboka nazolela mpo na intere na ngai te naza mpe na posa intere moko te susi na nga kaka bandeko bazosila bamama bazokima butu lokola moi badoki na bana okoyoka mawa vie soki ozalaki na este awa boyoki mawa ngai oyo bopesa ngo opération sikoyo nafandelaka nini na prison kaka mpo na boya rébellion Vieux César botelemela nanu affaire oyo nameki koloba mingi na fongoli na bachaîne YouTube na lobi mais ezosimba kaka te eza nini banani baza pene ya chef de l'état bazokotisa ye bavirus bazokoka kolobela ye babiloko ya boye te chef de l'état aza nde na posa na biso baguerrier toya tosunga ye na mosala meme batiwewe wana abunda wapi tiwewe abunda wapi oyo bashiko wana abunda wapi shiko tozalaki na ye na bunya Chico Sten Jengener aza muto azana yakendaka bababula ba or kosala ki or paillage Chico wana bunda wana Vieux César vraiment soki tozofanda ka kimia boye nazo comprendre te nazo regretter na yo pozo lo ba susté vie ko décourager te oza muto yo lo baka loba pesanga na ba contact atala
ba CG Kabuya wana upesinga contact na bato pena bazami ba Anthony Kisekedi wana na sola na ye aibisa papa na ye ba fani wana ba ser na biso ba fani Kisekedi posi na solo li déjà na Christian aza na ye ambiancer azo comprendre makambo mboka te pesanga mutu oyo aza na souci ya musala ya papa na bango eza nini bozo fandisa batu boye mboka ezokende na kokweya petit à petit omoni este momba baconquérir mais tofandika tozotala boye bakonzi oyo bakotia basoda bazala mire baza te biso na époque na biso ntango tobunda babitumba wana eza ndeke yo chef oza mire soda ntango azomonake mokonzi aza na ligne d'attaque akokima te akobunda puisque mokonzi ye moko azobunda chef ndapesaka soda esprit dire ve bolobela nano eloko oyo s'il vous plaît po boye mpenza mboka ezokenda kokweya donc bino mo botolanda ezali mbala liboso te natia baaudio na ye nakanisi bato batalaka 5 minutes depuis kala bayebi mwana mobali oyo azali commando ya solo donc azali enyama netumba na verifia na bato nyonso tu bayebisa ngai pareil moto atiaki nga mpe en contact na ye donc ayebisa ngai donc mwana wana aza kosambwa na boloko pamba bazali ko linga a rejoindre ba M23 parce que ba masani mosusu ba kota na M23 mais ye alobi akoki ko jamais ko trahir mboka na biso akoki ko jamais ko trahir UDPS akoki ko jamais ko trahir Félix Antoine Tshisekedi donc ngai nazana ba coordonnées na nyoso tout so la na WhatsApp donc ça fait maintenant longtemps donc soki bozali na besoin ya ye puis vraiment nga nazo singa na ba konji batala dossier à mwana mobali parce que Moutalo Baralika Mukaka Zolo Bazolela Zoloba Azolela Zoloba Zolela donc ce qui peut vous avez la possibilité de vérifier bon vérifier ngana na numéro na ye ya téléphone ya WhatsApp to so la rane donc makambu tout aye bisakanga o ele kana est et ça les maka alobi vient ngai ba généraux oyo boyoki bino mondenga alobi baza corrompu ngana yebi bango tango biso to bunda na makambo est ba généraux bazala kité mais ata na yokie ata na saneti ke na saneti na kipete mais okomona ikosalema donc na sengi penza na bakonzi chef d'état-major président de la république toza na choité parce que bazo bundisa biso na to vanda boye totika mwana mobali oyo abunda na équipe ya Mamadou Ndala totika ya pourri kaka na prison asengi mbongo ta sengi eloko te to mekaye nga penza na bondeli bakonzi ya ba militaire na bondeli président de la république to meka mwana mobali parce que banda na ye baye na kasi bato ebele balandaka iba audio na ye na kati ya 5 minutes a changer kamaloba te ya mwana vraiment na lingaki na partager audio oyo na jour oyo toyoki ke kanyaba wonga ekoi donc boyoki mwana mobali andenga lobi boyebi bodio ni moyen na retrouver ngo sous soutenir be mission na tiaka mais na tikaka te nazalaka jamais indifférent na ba audio ne parce que na santaka oya bimisaka makamususu donc mona benga tozo solola asala ko audio te na yebisaka ke soko zunga te sala audio soko bo so anezo senti mwana mobali azo lela azana amour ya mboka na ye aza vrai patriote penza ya kosaka na te na sengi na bakonji soki bozana besoin na zana ba coordonner nyoso to meka mwana mobali to satisfaire demande na ya sengi mbongo te asengi gradité alobi musala nde akosala après bino moko boko pesa ya récompense azo sala longo po na mboka parce que ya yebi ndenge nini na minute muke akosilisa makambo ya M23 donc vraiment na koka ki jamais kotika audio autant na yoki penza tania ba yonga oyo koi epesinga ipasi na maona motena bibon na chakaka audio ya ndeko na ngai ya jeune frère nango a commando alelanga ça fait plus de je pense 3 ans eleki toujours que na habité ceux qui ba 5 ans yango donc banda guerre et banda qui donc tant présence lui makambo en charge tant bazo so biso ba mboka na bamboka azali ko lela ti lelo alela donc vraiment na tenaki na sala 5 minutes édition spéciale pour na ndeko na biso ya commando o azali
ko pourrir na kati ya boloko est kuna bakangi na période ba bomaki Mamadou Ndala. Donc to sugu sa émission na biso na nouvelle moko ya mawa. Nouvelle moko ya mawa. Donc to witi ko bungisa parce que ngapé je fais partie de la famille. To benga ke tata mwasi donc azali ndeko papa na ngai donc tata mwasi Marie-Louise Luamba donc combiné à jeune fille Ngadi. Maman Ngadi o bana bandal ba yebi azalaki ba commissaire du peuple à Liboso ya basi na période à Mobutu. Après asala na ba inteza donc atiki biso lelo azalaki passe na mawanga na yutaki otale il y a 2 semaines to solo lui na ina betata mwasi na otala yo do mikolo ya na yo kozwa yo na memo na ndaka bia César na zozela na bina memelo ba chocolat pa ya ndolinga ba chocolat netinga na lia ko ezara na banguba na kati to solo le kitoko azalaki bien mais lelo donc vieux Jean-Marie Abenginga ebisinga ki tata mwasi ya tikibiso donc esali passe na mawa belité donc azuka crise donc tension ça n'était kita le temps vieux Jean-Marie ko luka ambulance ba lui ba continuer na voiture donc OK déjà ça tika kibiso donc vieux Jean-Marie donc na butuka kata na zoki yango na zoki na butu alelo donc na kene na bandal na kuta na vieux Jean-Marie nazali donc boyeba ke maman Ngadi donc Marie-Louise donc bana na boyebi Didier boyebi musicien munene Didier boyebi peke Jean-J Kolwamba coach Jean-J Kolwamba Kunta Marie-Laure Yvette wana bazali ba cousin na ngai bazali bana ya mama Nabiso Marie-Louise Luamba Ngadi tata mwasi obiso to benga tata mwasi po azali ndeko ya papa na ngai donc nouvelle wana donc ça passe na mawa na motema bokozwa ba programme nyoso tout ya funérailles ti ba kokundaye donc vraiment tata mwasi donc ezalaki ka kenga ezalaki au revoir na ngai suka na ko pesa yo donc so pen lem suna za ki di bana ya tembele to kutanaki lisusu te ezali vraiment ko sala biso passe parce que donc ezali tata mwasi na ngai et puis to ko sukisa bo bien ezalaka liwa ezalaka pe ko botama to zali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na master nango boyo kaka na tiaka e ba remerciement za na Londres na kombo ya José Kano ki kakamene José Kano qui kakamène le grand stratège parce qu'il est à Botama le 30 juin 1960. Donc il a 1960 déjà donc roi des Belges donc ça va cadeau le 30 juin mais il y a Botama jour où il indépendance donc le 30 juin 1960 José Kano Botama qui donc José Kano bon et joyeux anniversaire na yo Wumela donc vraiment ozali master na ngali surtout ozali ndeko na ngai donc vraiment nzambe apesa yo mikolo ebele donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo bo comprendre les éditions spéciales donc moi to remercier batezate tokozila émission ya la musique donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
restaurant belé na yena Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément